Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Comment il Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Moko. Transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, bah, Malama Otuni Avenue Irebo Zawapi. Bah, la question Avenue Irebo, numéro A37. Wana Okuta, Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, à la gérante na biso, à la gérante na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, 10 243 243 84 84 23 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que toza libre na WhatsApp pe tozali. Bandela mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Donc, Alexa a une semaine. Donc, on a bottom, on a abonné difforme par la grâce de Dieu. On a tourné qui? Namoni maman a besoin de comment zozo oyo. Il paraîtrait bien ici ba voice c'est Mathieu qui tient zone on a tout faux débat. So d'abord on dit comment zone la maman il y a 6 mois passés. Mon comment zone la maman 1 an passé, il y a 2 ans, 3 ans, c'est que manque actualité donc on les a été zala na réseaux sociaux. Nde ça la battu que au banzo bota makambu. Te voyez la biso maman lelo. Boye la biso okilelo, maman lelo. Oh bwana ba preuve ya lelo. Oh to ça boye la biso lelo. Oh vous ne voyez pas les retardataires. Boira na sima na biso voir les retardataires. Tant biso to baki zemi, tant biso to bota boche tembe. Ta herbo yo la biso information zemi. To leka ba niveau zemi musu na libumu. Moi na 3 mois na ndamu yo la biso information zemi. Wana retard ya. Bozaka ka ba les chèques ka boy. Ti na ba vie normale botika la ka ba les chèques ici mananga. Po boira ba les chèques. Parce que différence ni na ba to ba zemi eza. Zemi yaki na libumu. Na oyo ko ba mwana bota différence ya libino so ka ba botat. Bon, on va qui a nazemi. Yo le bina confirmé non qui a bota. Différence c'est ça. Bino so bo pesa un message moko. Ba moka ke seni zemi a bota. Bino so bo pesa information mo po fa mta bota faza non na zemi. E bandol ba mta na zemi bino bo chetengi. Tellement ba les chèques en bonne difforme. Au préféré ka moi na bota mati muso ko tali mpo yo pesa information zemi. Donc toute votre vie bozaka ka bongo. E baninga ba na 5 bino bozaka ka na 0 et demi boluka bokoma na 1 baninga bakomi na boy donc bino bozaka ka bongo 40 moins 1 égale à 39 botika la ka wana botika no ka wana bokotika la wana toko si vous qui c'est là, bah voice sango et comme Karini a djembe la qui qui fait tabatu. Eh ya pour ani biso batuto yeba na biso batuto ali kolobo lukaka bo kitso na niveau na bino. Pour moto ça na C au kitse na CT. Bolinga ka biso bata level au kitso na niveau no. Na niveau no te ma chérie. Bino batata zozo si ba monta ba mbonga itanga mana chez Mokonza itanga mana la Chine. Bondalo ba keba monta lokuta bino te. Ba mbonga na ba monta ba tanga ka. Ezaka lokuta bambo wana ba pesa ngote ezaka ba monta lokuta siko ndenge ni ne pas matra na famille si liste bokangi su bat bandoki botangi ka comme mtu manzambe ngai bazo pesa mbongo ebele wakanga ba ona kisi nzambe botala ba maman penza o mwa bazika comme mtu mama entel akeko pesa 500 kombo de bibi kuna ezana sensi tala ndenge to changer ça nous balanga comment ça na bino les réseaux sociaux sans la Chine 0 plus 0 égale à 0 fois 0 divisé moins 0
égale à 0. 100 biso la Chine, réseaux sociaux, 0 plus 0 divisé par 0 moins 0 égale à 0. Réseaux sociaux eza biso. Ya na maboko na biso réseaux sociaux. Oyo, na maboko na biso. Bolo bela biso te bolo bela mamba la Chine te bolo tabaka. Po anga na bolo bela mamba na te na bolo bela zemi na nga na la Chine na nga metaka. Talaka. Tala ndenge ka ezo pata pata. Kombo mutu te. Actualité na bino te. Actualité zemi na biso ya mwana na biso ya la Chine na biso ya ba voice ya groupe na biso. Tala baka. Bino pe mukoni bo beta maso na bino. Ya kombo na bino. Ya bazozo na bino. Ba voice ba groupe na bino. Bo beta pe ka. Fe biso te. Soki biso te bo anaka. Ata ya ndambu. Likolo kaka ya ndambu bozaka nango. Sa biso wana likolo kaka ndambu. Pona pia nonga somo to baka mamla biso. To finga mutu te to eka ko féliciter mama Kimbi pona confirmation pona témoignage kitoko meta baka. Tande ezotanga. Tande baka ezosopa. Sans kombo afali sans kombo awera. Mamla biso moko. Baka. Bino obetaka ote sans biso. Donc bo viva kapona biso. Alors bo zaka na sa makolo toujours. Donc na zabo na bike bona ba fenêtre. Bo zena si sa pona kata bo ki obanda. Oui, vine no momba bo donkaka. Bon, quand on a pour nous donker, on a pour nous donker, on a les caca porte ba fongoli pour les voir. Madame, tu peux passer. Bino pour les rapports, tu bien faux aboué. Oh donc, et on a pas ça, mais on a un niveau de level. Pourquoi on a beaucoup comme ça au niveau de non, on a niveau de noter. Non, on a niveau de noter. Ya quand on a bambon et mataka, on a batambo, mais surtout quand j'aime la fête à mout. Non, on a niveau de noter. Bon, quand il sera, n'a pas qui s'arrête, n'a pas côté nzamba place, n'a ya aucun bandol kama belé. Non, peut faire un exemple. Ex nanga benga nanga même tina ndaku. Non, senge ba pardon bimisa ba voice akanza nga okiti sanga ya. Nga na ina kita. Po nga na boti. Liko no bala madame. Nanya kita. Ya biso ba tutoka na la chose ya okyo pakolanga tanie na okita kati. Biso vile faire à moi genre. Quand mbel nanga lobaki na moi na mo ndenge. Nzaba sana Alexandre nze mungwa. Oui, na leka mungwa. Na leka munga na leka sukali na leka mafuta Alexandre nga mo bonction mo ba bénédiction leka na mwanenge ozane lokote di promo janvier oyo pakolanga busoto etika longa non soto longa ina suko kitoko na yo mo tikali ye oui ye comme tu n'as pas parlé buzoba ye yo ye toi on a la chose de Dieu dans notre vie, c'est ça qui fait la différence. C'est que j'aime la fête à Moutou. Fête ça ma bande 2019 sur 2020. Boira baba, boyo le bon lelo. Bobibi na kisi, mais bobibi ka na retard. C'est que to yibi no chance, c'est que to sel yibi no kasi bobibi na retard. Nzala, moi nzala. Tanzala. Tala nzala. Boye ba esi ba valeur na binote, boye ba âge na binote, boye ba mambo salate, boye ba mambo lobate nzala. Tala nzala. Omoni nzala. Omoni nzala. Otali nzala. Lelo lali nzala. Omoni ko zanga la chine ya liwanda mboya. Ko zanga biso. Ya yo doka. Oko yela biso mambo 5 ans passé. Ya biso avançons biso total liboso. Biso toza avançant, Jésus est vainqueur. En avant, Jésus est vainqueur. Yo yela biso ba loba ki ba sala ki ezala ki sala ki. Et après si quoi c'est ce que ça fait chinoise nanga. Na boto li fête né et comme yanga. Oh, que pose chinoise nanga? Mukoni bino ba zozo boza pe na chinoise ça fait boboto. Tout ça bon aussi quand on continue na no poto aider bino. Pour ça to bito expliquer bon monde nzembo amba tout ko expliquer to ko expliquer te tondini. Ya ki fait mama na commission yanga na ko kwa za ki chinoise. Après. Bon bande est-ce qu'au journal oh boboto la fête to bo balo la fête. Non, enlève là. Merci. Elle te sourit parce qu'elle voit t'as mis des chapeaux. C'est suspect ton chapeau, c'est pour ça qu'elle sourit. Ça, on vient l'acheter. Ah ouais, c'est bien. Pour Halloween. Ok. Ok. Hein?
Maman Maria chinoise Zanga. Anniversaire, chérie, ferme la porte s'il te plaît. Maintenant, je prends le biscuit. Monte. Non, je ne sais pas parce que c'est une pomme. Je prends pour toi. Mais fallait demander depuis. Ça? Non. Là. Laquelle? Ça? Non. Ça? Non. Ça en bas. Ça? Oui. Ferme la porte, chérie. Si tu sors, tu fermes la porte. Hein? Oh! Ferme la porte, chérie. Merci. Bobini! Attends, tu ne pars pas, tu fermes la porte, tu restes ici? Ok, sois calme alors. Ne me pose pas des questions, je travaille, Yaya. Sikoyo, to explication exacte. Fête ya Maman Maria. Maman Maria chinoise. Ngasko okolo la Chine. Nazu fête ya Maman Maria. Na commission ya nga. Et après, il y a fête ya Zozota. Il y a Bisso. Ce que tu m'as fait là, on va live, on va analyse. Bon, il y a sonité. Maman dak na Bisso, oui, Bisso a to escroquer avec ma fête. T'as un niveau, tu as un niveau élevé, tu escroquer avec ma fête. Ça fait tu n'as loué ça maman so biso to la tra la masika to balo yango ekomi ya biso so ete mbobeti zozo ça fait tu ben ça so mo ande to boto la ba fait oui option na biso dans Marietta les biscuits elle va jouer avec comme ça ça va lui empêcher de pleurer donne là elle va jouer avec Merci. ouais biso to boto oui to boto la kabatu ba fête siko bien na mweza ba fête o pe to boto la kabatu ba chinois na sonde to boto la ba fête bino ba zozo na ngina mona zozo moko ya malonga asa esa fête ya malonga bino pe ba zozo boto le bozwa wapi ta ba complexe o ba fi mo ba batar ba bota ba batar ba fi ba na posa baby shower tele ba na mungongo ba tala mo pa ba Kim Kardashian na yini ba baby shower ba ko mela mo te bino baby shower tele ma bino na bazeme on bobuta baby shower tele mabino na kingo na bon mabino na baby shower bo koka niveau te ta baby shower le kabanda 6e mois ça fait 4 mois bozong c'est na baby shower le wana ya le passé ya et robino boyela na baby shower ngana o raisonner service traiteur al bala mami yene mutalamba to yete non ta ko tinga na ça yo ya na baby shower ya 4 mois passé nga en avant non raisonner DJ ni nazo pour la musique ta raisonnement nga nani on décoré ça là décoré ndé no linga sala ngenga côté nga no vendre za kama makasa vert na makasa vert par rapport à coutume ta makanisi na côté ça yo c'est na baby shower 4 mois passé nga on raisonner de musique batambunda baya non raisonner batambunda bola ta ba matiti ta idée na nga papa mona ki mora toujours na sima pe na scène na baby shower na leka ça fait 4 mois passé na baby shower lelo na fin du mois 10e mois OK novembre donc 5 mois passé to compter oh toi ma kantinge monter ya va passer na nga ne ba présent na bino baby shower ya passer na nga po na sala kango zenya na 8 mois moi na nga lelo 3 mois donc si ko eza présent na nga eza ce qu'on a raisonné spectacle ndé na okota non raisonner sur na comme ils sont pas fier ni non ça pour na ça do na baluka non raisonner na nyonga dance ben singa sur na comme bosone na yambete na fenta ki na raisonner on ça fenta coup de tête to ya na bambe poitrine ta raisonnement na nga moi na dance non raisonner OK non côté la ndini na mutwashi na côté ya kogumba ma na matakanzela zela na ta la raisonnement ya ozo la nga baby shower ngana na obu na mutwashi na zo ibati izandeni raisonnement nga na kote ko gumba makabe lokaba luba na kota aka luketi boy kuna bozobeta ka ngana ya ko gumba bana okota saka batu nyoto batelemi ba otanga ka mukuse na ya ogumba ma mukuse na okota ka no luke koteli kwela ngabe bisha erote na luke koteli yela nga koteli yela nga idée mami kote ya mupanzi ya sato ngena kota te non comme to bien idée ya c'est ça yaki na lidusu non raisonner ba uti sanga likolo na kit non luka ero kwela nga passé
Baby shower na betango dada. Okasi nga bozong sanga si. Ah, ya baby shower mwana kina libumu. Mwana botani, to fête anniversaire à mwana 3 fois ba mois. 1 mois, 2 mois, 3 fois. Oui, la nga baby shower ya boni moli mo limitation. Oko be nga to za limité. Ya nga na limité, moi je suis délivré. Nzamba buka blocage limitation péa. C'est liba pe péi. Ya nga ba makamwe kanga binonge se péa ba limitation. Ndebo ko sa ba baby shower tena ba zeli na binonge péa. Na sa baby shower limitation péa. C'est libane quand on va bana bazanga batata te yo bitula oboti bana na mobile te mo kana bana mwana benga ko mama na papa te c'est liba ekperi yaya toi na même prière te devant nzambe ngana na prière à merci yo zana na prière ya nzambe pesanga kabelanga mobile batelanga nzambe sunganga na sa baby shower e simba nzambe pesanga mbongo na même prière, dans la prière, merci pour l'emballage qui t'a compris. Oh Seigneur, si je vois ma fille, je te bénis pour la vie de ma fille. Regarde comme elle est belle. Quand je vois ma fille jouer, quand je vois ma fille rire, quand je vois ma fille pleurer, j'ai envie de te bénir, Seigneur. Ta prière dans la côté qui là. Toi, la même prière, on n'a pas le même. On n'a pas le même du français qui est putain de merde. On n'a pas les mêmes délires, héros. Les bossons nous mettent au délire et monter. Yo on a pour ça gêne, on a pour ça retraite. Les bossons nous mettent pour ça gêne. Nous n'avons pas le Dieu merci. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre.
Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes, il y a appartement simple. Tous en appartement simple oh ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple oh ezali na $20 par jour. Maman bijou soka koloba $20 ou loba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndaku ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga mama bijou, avant ça osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Occasion pour la champagne lelo. Occasion à notre tombola. Pendant yango le 7 juillet, lelo le 10 toujours soukisa. Bato oso pomoni abaye kozwa cadeau na bango. Yango mama bijo pour la champagne. Oh voilà la miliki ya la miliki. La bidon, c'est vieux, vous voyez la moite. Ngabo pela mela mamke. Ouais, babi bana poto bien souvent yango ndete bisaki bino ya tombola. Toza pena awa na ye moko grand pote me mama bidor atuka ambiance ezole ka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate kaka awa. Ni pareil chez mama bijou bidor. Toujours na inter. Toza toujours na Matonge awa na komi ya Kalamu. Toza wana Irebu A37 bus. Abi ane makambo abi ezalaka nega to ebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre. Faut vendre on très à l'aise. Abi Didi Mole la canadienne ozala. Toza na ba Gillette la cadette awa. Toza na ba Belo on veut dire que eza oyinda. La référence. J'étais Zali. J'étais tout ça qui comme on voilà, il y a qu'à coller la tête. N'est ni truc. Moi on avait ta bien vous. Toi, viens.
sindeka toyebisaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedike eza ya koyinda bato babandi kolia vedike nayebisi bino bato babandi kolia nde toza na mere na biso awa mere numero 4 alie mpe ya ye mere namoni olia olie di mere ona mona silvia Merci.